Au nom du Père qui, Tata, qui solo Kelo, Charles, le fort, le Mpungutulendo, le Dieu tout-puissant, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, Fumuluza Yisu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Pacifique, Ntinoyenge, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, 3 fois disposée sur terre, Kimbangu Ier, Tata Kimbangu, 1887, Kimbangu II, 22 mars 1918, Tata Kutima Diengeda, et du Saint-Esprit, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal de cette institution venue des cieux, matérialisée ici-bas sur terre, depuis le 6 avril 1921. La nouvelle civilisation. Je me présente, Diakongo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre universel ne viendra nulle part ailleurs, sinon que là où se trouve le siège de Dieu le Père, qui Solokele. Telle est la déclaration de l'Esprit de vérité le 12 février 1914. Là où siège Dieu le Fils, Dialungana, qui engage le Pacifique. Telle est la deuxième déclaration de l'Esprit de vérité, 2 ans plus tard, le 25 mai 1916, que le Christ Jésus, le Nazaréen, a pris forme de nouveau ici-bas sur terre. Et la dernière déclaration, c'est celle qui vient mettre fin à la guerre, le 22 mars 1918. Et il dira, ce qui s'est révélé, qui Solokele, ce qui s'est accompli, Dialungana, que dois-je faire avec? Ah ben, ça me va droit au cœur. Kontima Diangenda, ça m'est allé droit au cœur. Voilà l'oracle qu'aimait Tata Kimbangu Ier dans sa postérité. Et cela vous dira la puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit, celui-là qui sera avec nous dans les cieux. Celui qui croit en Dieu le Père, qui celui qui croit en Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dit Dialungana. Et celui qui croit en l'Esprit de vérité, dit Diangenda Kuntima. Donc, Tata Simo Kimbangu, c'est celui-là qui sera dans l'allégresse divine, nulle part ailleurs, sinon que dans leur siège, où il se pose sa divinité, où il est sa divinité, parce que les 3 en 1. Et d'ailleurs, 3 en 1, c'est réducteur. Je dirais les 5 en 1. Les 5 en 1. C'est-à-dire qui dit qui. Les 5, le stellaire à 5 branches que nous surveillons, les gardiens, ceux qui vont faire le mouvement de la surveillance sociale kimbangiste, la sécurité sociale kimbangiste, MSK, leur étoile qui porte sur le front.
C'est le stellaire à 5 branches que nous qualifions de qui, dit, qui. C'est comme, donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Père Céleste, Mfumo Longo, il est debout, comme ça, la tête qui solokele, Dialungana, Diangenda, et au pied, c'est les parents. C'est-à-dire Kimbangu Kiawanga. Voilà le stellaire à 5 branches. Qui est 5. Parce qu'en 1921, et là, je vous verrai tout à l'heure, si Papa Simon Kimbangu le permet, je vous mettrai l'oracle de sa divinité hier dans le Saint-Temple de Nkamba, où il a essayé de faire l'historicité du début de son ministère, en 1921. Le Christ Jésus, le martel, le temps est venu. Il fouille à Kinshasa. Salo qui toi ve wa midiam pasie, qui avait wa kwa bana babantu, ba mwen ngyon pasi. Mais, cette œuvre pour laquelle moi je viens en face de vous, vous avez remarqué, pendant ma pause pécuniaire, parce que là, je suis à Courbevoie, où je suis en occupation pécuniaire, mais pendant ce break, je me permets de venir être comme le porte-parole d'une connaissance que nous avons acquise. Vous savez que, j'ai toujours dit, pendant mes 5 mois en Kamba, Tata Kimbangu Kiangani m'avait investi des capacités d'action. Au sortir de mes 5 mois en Kamba, et cela après avoir pèleriné 40 ans à l'extérieur de ce territoire divin, lors de ma montée en Kamba, au sortir, j'ai eu 3 diplômes au même propre de sa divinité. Un brevet de l'école biblique de Nkamba, un brevet de l'encadrement de la jeunesse, et un autre brevet du média, le multimédia Tata Kimbangu. Et c'est là où vous allez que cette résultante communicationnelle qui résume la presse donc la presse écrite, comme qui dirait notre ministère. Parce que au niveau de l'église, de l'institution, enfin, je n'ai pas terminé l'église, hein, parce que j'appelle ça la civilisation, au sein de la civilisation Tata Kimbangu, parce que, vous me permettez, je vous ouvre une parenthèse, le terme église, pour moi, c'est réducteur. Tata Kimbangu, Ditunga Mene, le 6 avril 1921, ils sont descendus sur terre, les 3 glorieux. Ils ont mis en place cette nouvelle manière du vécu des humains sur terre. Comment les humains doivent dorénavant se comporter sur terre. Et sa divinité, dans sa deuxième disposition, en 1992, en janvier, le 2 janvier précisément, il dira, si on vient poser la question, qu'est-ce que vos parents vous ont légué? Il n'y a pas autre chose, sinon que ces 3 phénomènes, sauf votre bassement spirituel. Votre soubassement spirituel, votre soubassement scientifique, votre soubassement politique, à savoir Bolingo, Mibeko, Misala. Le beau mimi, ou bien le Nzo Nsissa. Le Nzo Ndissa, dans le Nzo Ndissa, vous avez tout ce qui se résume. L'amour sincère vis-à-vis de son prochain, le respect scrupuleux, ce qu'on appelle la constitution humaine, les 10 commandements. Vous savez que nous sommes dans le 105e anniversaire, vous savez, on est encore au mois de février, nous célébrons le 105e anniversaire de l'alliance que Dieu a établie de nouveau avec nous. Par sa déclaration, il dit le 12 février 1914. Dieu le Père, comme à l'époque de l'Éden, quand notre Adam, notre Nkakamuki, tombe, il chute, il devient bestial. Parce que Adam, wa boamouboulou, wa kitukaki boulou. Je m'explique. En 1921, qui est donc la nouvelle, c'est quand la première civilisation, la nouvelle civilisation s'est mise en place. Donc, actuellement, au sein de l'institution de Tata Kimbangu, il y en a qui ont parlé, voilà, les Ngomba et Kabwani. C'est là où vous commettez des erreurs. Je vais vous donner une anecdote. Quand je suis monté en Kamba pour la première fois, dans mes échanges avec les pèlerins ou ceux qui habitent naturellement là-bas ou qui sont là-bas 24 sur 24 heures pour accompagner cette action spirituelle de la construction d'un Kamba physiquement, parce qu'un Kamba spirituel déjà construit. Nous venons seulement compléter par ce qu'on a donné le coup de l'apport physique. Ceux qui sont à l'étranger, nous envoyons nos finances, nos moyens pécuniaires, et ceux qui sont sur place œuvrent dans l'action matérielle, c'est-à-dire dans les chantiers. Alors, dans les échanges, il y a un monsieur, un collègue à moi de la communication, qui me dit que, oh, Tata de Congo, yo, nègre de Monaka, yo, donc il parlait en lingala,
Balamousou, au conseil de Limomayo. Je l'ai regardé. Il dit, mais ce monsieur-là, il vient d'où? Je me suis posé la question, mais comment quelqu'un peut proférer des âneries comme ça? Parce que c'est mon terme. Comment Moutako le Makambo Isanga tout Ngaïdi a Kongo Yasa Lingomba? Oh, pe, tout le monde a quand Yasa Nangowana, Makapa Gimba, on l'a mingi, chaque fois que tu as Gimba, Malamoso, on crée l'église. Dis, mais monsieur, il y a tout nié, Moutamont, nié Gouzei. Ça dit, Oye Bingai? Oh, tout le monde va te belé, on va dire, pas si moi Gimba, on va faire tout ça. C'est là où vous commettez l'erreur. Vous pensez que Tata Simon Kimbangu, quand tu sais, il a pris le temps de venir nous récupérer en tant que consolateur ou venir souffrir les 30 ans de prison, c'était pour mettre en place le East là. Mais Tata Kimbangu nous a apporté une nouvelle manœuvre sur terre, une civilisation. C'est-à-dire que, Olobelanga, qui me disent hein, que j'ai créé un autre monde où je vais aller gouverner peut-être. Mais c'est souvent ce monde-ci, il n'y a pas un autre monde. Ce globe terrestre-là, il est unique. Les 4 points cardinaux, quand il avait déclaré à Ongoka, Konko Yayanza Yavewayao, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Après, j'ai dit à ce collègue de la communication, vous, c'est que vous êtes né dans l'église, c'est pourquoi vous dites que c'est l'église. Mais ce n'est pas une église. C'est la nouvelle civilisation. Une nouvelle manière du vécu des gens sur terre. C'est-à-dire, donc on dit, oh, voilà, en 2001, Lingombe Kaboni, mes amis. Est-ce qu'on peut diviser une civilisation? Comment peut-on diviser une civilisation? Oui, Satan, qui est l'aîné qui a été mis, qui est notre collègue dans les cieux. Mais oui, c'est un ange, comme nous autres. Il est venu se faire prévaloir comme étant l'aîné qui a été mis. Et c'est ce sens-là, il est jaloux de nous. Et quand il est précipité, il n'est pas désolé tout seul. Il s'est fait accompagner avec ceux qui l'ont accepté. C'est pourquoi vous verrez que ici-bas sur terre, donc, pas Simon Kimbangu, quand il vient, il dit Balo walo ngongena kwase di wamfidisa walongongena kwase di walongongena walongo di bundu dia balongo di vuidi mfumo walongo di toi ça mfumo walongo. Mais on est ces anges. Et de Balongo, c'est parce que vous ne voulez pas apprendre ça là. Le pas que nous goupez les quitter. Venez vous acquérir de cette capacité scientifique du spirituel Tata Kimbangu. Parce que nous aujourd'hui, nous expliquons les faits spirituels scientifiquement, s'il vous plaît. C'est de la mathématicus, de la mathéma, donc le savoir, la démonstration analytique ou géométrique de ce qui est caché. Et vous serez à l'aise. Le pas que nous était là. Mais il nous explique tout. Papa qui est le potier, qui a structuré cette masse terrestre. Mais il a utilisé quoi? Il a utilisé le pas que nous était. Mais oui, mes amis, quand vous regardez un humain, il a 2 yeux, il a 5 doigts. Le Christ Jésus, le Nazaréen, Papa Dialungana, en Nazareth, qu'est-ce qu'il a fait? Son premier miracle, les noces de Cana. C'est pas matin, nous bisizolé. Je vous ai noté que le Christ a fait sortir 5 pains et 2 poissons. Et vous savez d'ailleurs le symbolique du poisson, pour ceux qui sont dans le christianisme. Hein? Donc, venez vous acquérir de cette science mandombe, vous allez comprendre cette nouvelle chose. Et là, il n'y a pas de débat en face de ces incrédules. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance, Kimbanguiste, faites-moi confiance. Ces incrédules, ils seront jaloux de vous. Je ne dis pas du verbiage creux. Nga tata si moi qui mangu kiangani na lobaka lobaka mbate li lobanangai ezali nguya. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à mes collègues de la communication, ne dites plus les messages de sa divinité. Non, tata qui mangu kiangani, quand il émet un propos, son propos fait force de loi. Il est divin.
Donc c'est un oracle. Un oracle, c'est un propos qui fait force de loi. Les Lobanais sont à Bimisiango. Papa qui sont les contemporains qui ont été avec lui ici. C'est facile de manager l'humanité. Et ils ont déjà tout prévu. Les fameux 5 mois dont je vous parle. Les 5 mois. Il est 5 en lui. Donc les 5 en lui. 5 mois. C'est-à-dire, le Kimbangu premier a travaillé pendant 5 mois. Et oui, mes amis. Les Kimbangu en 3, en 1, qui sont localisés, Dialungana, Diengenda, donc les 3 voilà, les grâces sacrées. Ils ont scellé le sort de l'humanité, s'il vous plaît, pendant cette fameuse période de 5 mois. Les 5 mois. Cette notion de 5 mois qui revient, le stellaire à 5 branches. S'il vous plaît, ce stellaire-là n'est pas confondre avec ce stellaire-là, celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là, il a 6 branches. Je vous explique. Ce stellaire-là a 6 branches. C'est le stellaire de Nkadian Pemba. Le yin et le yang. Vous avez une pointe vers le sud, le nord, une pointe vers le sud. Pour eux, le bien et le mal peuvent cohabiter sur terre. Non! On va séparer. Voilà le lendompe. C'est yizungu swa. Nzaya wonzo se inikuka. Konso muntu se kamoneka. Yevangu di kalanga yani. On va séparer le bien et le mal. Moto na moto alanda tatana ye suka e. Mana ya nzambe moto na. Chacun suivra son père. Ambanza Ngungu. En 2011. Et 90 ans après cette sentence diabolique, luciférique, franc-maçonnique, catholicos, Mfuriambi, les Mfumbi, les Mfudizambi, les Mfubiambi, ceux qui étaient venus chez nous, les Albos, les Albala, que vous appelez le terme que j'aime pas d'ailleurs, les Albala, les Albinos, qui sont venus chez nous là. Parce que albinos au Congo, on dit Mfumbi. Et donc Mfumbi, ça veut dire Mfubiambi. Papa Kimbangu, à Manassan, ils appellent les individus du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant les colonisateurs. Les mondes des ténèbres, Illuminati, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, toutes ces spiritualités qui sont contraires aux nôtres. Allez voir le numéro spécial que la Gazepki a mis en place avec là je rends hommage à notre maman collègue de la communication au sein de la presse kimbangiste à la paroisse de Rennes, maman Hélène, la révérende pasteur Hélène Mboukou. Et là, le livre est disponible. Hein. Je vous le mettrai dans le lien tout à l'heure sur mon compte. Le Gazepki, on a fait un numéro spécial sur Papa Kunti Madiengenda, le centenaire, et un numéro 13 aussi qui est sorti. Contactez mon collègue de la communication, Papa Jérôme Makiadi. Allez sur le compte Foulamouana, vous verrez, lui, ou bien l'émission Okakana. D'ailleurs, je vous salue en passant. D'ailleurs, hier, en France, nous avons la chance extraordinaire que Ngoudia Longo, hein, cette complice, cette chair, notre grâce que nous avons ici, a été à couper le ruban symbolique de l'ouverture des studios de la radio-télévision Kimbangis ici en France. Donc dorénavant, nous ne serons peut-être plus dans ces trucs amateurs, mais nous viendrons d'une manière professionnelle pour disposer la communication de Kimbang ici en France. Donc c'était hier que Papa Ngoudia Longo a coupé le ruban symbolique dans le building ABC, hein, c'est-à-dire que Harwell Building Center, c'est à Bobigny. C'est là-bas, au premier étage, vous arrivez, le sud de la Ratelki, c'est là où se trouve, nous allons travailler dorénavant, proprement dit. Donc, mes amis, je disais tantôt que nous devons être conscients que Tata Simon Kimbangu, là, je vais vous faire voyager en Kamba pour suivre l'oracle de sa divinité hier, parce que vous savez que lui, quand il parle à toute l'humanité entière, à partir de Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Et hier, je ne veux pas vous faire goûter la nourriture que sa divinité nous a préparée hier, mais je vais vous laisser, on s'accompagne. Merci. J'attends toujours vos remarques. Si vous le voulez, allez sur mon compte. Mon email, c'est Wendakubatele dia Congo. Ça veut dire c'est le Godi. Hein? Ça veut dire que Godi, ça veut dire Wendakubatele. C'est le cachet de Go, va, et dit parler. Et télé, c'est-à-dire la télévision. Parler quoi. Hein? Donc, Godi dia Congo,
@hotmail.com, c'est mon lien, ou bien papakididi@yahoo.fr, et mon numéro de téléphone c'est le 07 69 59 79 84. Vous remarquerez que le 99 revient. C'est le fameux 9 parce que Ngoudien Longo, quand tu l'as gardé dans le ventre de ça, le moment quand tu gardes dans son corps, c'est 9 mois. Et lui, sa divinité, Tata Kimango premier, a vaincu la terre en vainquant, en restant 9 ans sous terre, mais ce corps-là n'a pas connu corruption. Merci. Le temps nous est imparti au niveau de la télévision, le temps est calculé, mais on aura d'autres occasions. On se volume donc. On est aujourd'hui, donc je dis, on était le lundi 25 février l'an 2019, mais dans le cadre du Kimbangu Mouna, aujourd'hui, on est le 22e jour du mois de Koundi. Koundi, Koundi. C'est-à-dire, c'est Papa Kisolokele, le mois de Koundi. Parce que le mois qu'il avait décidé de venir sur terre, Papa Kisolokele, Dieu le Père. Et en l'année, c'est l'année 97. Merci, chers amis, une fois de plus. C'était un plaisir. Je viens toujours en face de vous. Et j'ai toujours dit que je suis très heureux parce que, tant que le baka, et bête bien, tout ça, c'est le verbe avoir. C'est nous, les guitaristes. Parce que tout ça, c'est féliciter les amis. Et les guitaristes, c'est Gégeki. Et quand je dis Gégeki, je dis quoi? J'ai. Ah, tata. J'ai qui? Ah, mais moi, j'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Et là, donc, je vais vous laisser en sa compagnie, dans son oracle, dans le Saint-Temple de Nkamba, hier en Nkamba, quand il a donné son message de paix, son message de consolation, son message de restauration, pour que l'humanité soit ce qu'il était dès le départ, avant l'erreur de la chute. Mais tout cela a été réparé depuis que Papa Dialungana avait accepté le péché de notre ancêtre Adam et Ève. Suivons sa divinité dans le Saint-Temple Kambla, Nouvelle-Jérusalem. Merci et à très bientôt.
avril aye komona na tata Simon Kimbangu na butu ntango ekoki obanda mosala na yo tata Kimbangu aboyaki banda ntango molai aza koboya na ye kaka atiki nkamba ake koluka mosala na Kinshasa azwi mosala suka sanza bazofuta ye te mais place na ye ya paye signature ezali soki yake ye moko bongo ezali te mais nani azalaki kosigne na place na ye ezalaki nkolo Yesu bongo na ye moko azalaki kozwa yango te signature ezali kasi mbongo ezali te pasi oyo amonaki bakonzi oyo azalaki na bango ke lokola ozofutama te bakotize mbongo bapesi ye asala commerce osomba bakwanga na Kazangulu oya kotekisa na Kinshasa asali mouvement wana kasi soki moto atekaka moto asalaka mosala ya koteka alandaka bénéfice ye akoya koteka ndenge kaka asombelaki ndenge kaka bamozongisela mbongo na mboka akimaki aboyi mosala asala yango akenda Kinshasa bakomplike bon camarade bapesi conseil soki boye malamu ozongaka na mboka ozonga na mboka bakotize lisusu pesi mwa mbongo atika na kosomba nzombo amemela bana akomi na Kazangulu bapolisier babotoli yango lisusu baya mfumfu oyo nzombo nakomela na mboka napesa bana baboteli nyonso wana likambo ya tata Nzambe kaka azongi na nkamba mapopapa yebaka soki bana bamoni tata na bango bakosepela bayeba tata amemi biso nini ye eloko te kamo nyonso akosala mabe kasi oyo ezalaki le 17 mars likolo efungwami ayoka lobi na koya kotala yo le 18 mars kolo Yesu akiti lobi na ye pambo ntango na yo ekoki obanda mosala kolo Yesu asololi esili azongi na yo wana akebisi papa tomate vumana yo kolingi okende lukengo ekokende te wana na ntongo tala makambo ekolekama amoni kaka lumière kolo Yesu okomi kosola na tata Simon Kimbangu ye nde témoin sikoyo le 5 na 01 toyambe le 6 na 01 bakomi kosola na butu wana mama moyo azali koyoka atoni oyo ozalaki kosola na ye azalaki nani kolo Yesu apesinga mosala na sala ndima na kopesa maboko chorale de dirigeants Kimbangu
mbango na poni yo osala mosala na ngai ke mbango na poni yo osalelanga mosala ntango esalami bongo papa kimbango alobi bon kola yo mama olobi bongo nga alobi na kobima tongo tikala kopeta ngonga ya liboso salamaki bongo mpona nini moïse abimisaki bana israel le 6 avril kolo yesu miracle na ya liboso le 6 avril tata simoki mbau miracle na ya liboso le 6 avril zaki ke likambo ya tata nzambe dirigeant
attachement kimbangu mpona mosala oyo ngana lisusu wana abongami na ye po akende na nzona me nkolo deja se alobaki na ye te malade moko aza na ngombe kitsuka tikala kobikisa ye mamaki ya tondo akiti na kala na mboka soki moto aza kobela bato fo bakende kotala moto wana azobela soki alali ndenge nini alamuki ndenge nini ye mpe malgré nkolo yesu alobi na ye kende obikisa ye akoti na ndako atoni kaka olali ndenge nini olamuki ndenge nini tolali te tala libanga yango soki totiango na motu te akozala bien te obien motu avandela ye nde akoyoka bien na motu aleki na yo mpona suka mboka koloisa lobi toyokanaki ndenge nini songa okende kosalisa ye sikoyo papa kolutu papa kisolokele na bomwana na ye esika tata kokende ye akozanga te azotala tata aza kosolo nani nkolo yesu mpe aza komona ye te azomona kaka okuna alobi ye azongisi réponse me bazosola nani sukasuka azongi aye kolamusa ye salisi ye motu pasi esili akontinue voyage na ye na nzonga kuna mpe asali mosala na ye bandi kozonga nkolo yesu alobi na ye moto na yo oyo otikaki kobikisa aza kozela yo seke yo kaka moto oloki ye yango wana ye abiki tala moto malamu asali ye malamu abalukuli ye bati bapekisi ye alobi na kozela ye kaka ntango omoni ye kaka ai tala kaka bamama ndenge bazalaka neti apumbwa yo kaka moto olokaki ndenge nini otienga loboko na biki mobali na ye papa lobaki apekisa jamais alinga boye ye alandi asala boyeka sikoyo alobi sala lisusu ndenge osalaki papa kimbango olobi bapamboli bazalaka ngo mbala mibale te to misato te oyo loboko na ozwaki ekoki nde sikoyo balekisi papa kimbango nyonso wana bitumba yo okanisi bitumba esili jamais sango eke mokili mobimba bango bazalaki pembeni na bamboka oyo komataki kombelu tete omona babindi nzoi sibikaka nzoi me nzoi wana ezaki komplike me tututanga mo likongo fungu nono kaki ngala nzoi kaka tuze kango koma na kanfuma epeli moto zambe epeli na bakisi na kindoki batiaki na kati bazali nzoi lisusu te lapin oya kobebisa nkambo ekomika na kanfuma epeli moto zambe epeli moto donc bakuya ndenge na ndenge me toyebi ke nzambe bamekaka ye te nyonso bakotinda mwa ezali te fo yesuka na nzela nyonso wana bitumba te bafundi te bayokokanga ye ndenge kaka bayokanaki na nkolo yesu oyo likambo soki esuki kaka na congo central bakoloba ye te bakondima te yalobi yo okokende kota ya likolo okende kobandela kuna bongo koya awa yango
nani tata Simoki Mbangu Shatanda Maboko Yaka Kokota ezali ya yo moto mwendo nyoko mitango lai 4400 ans ezali awate basi ya moto mwendo. Les autres échanges ya kotonga Yerusalemi Bambata Jean Tawazaki na Boloko amonaki mboka ya sika mokili ya sika na ndapa nzambe yango koriso lobaki ete Yerusalemi ya sika jetaki yembela biso nzembo yoliwa mpona nini ntango oyo bapesi biso totonga Yerusalemi mboka oyo bakoko bamoneli mpasi oyo batata na bamama bamoni mpasi mpona lobiko na biso loposo mwendo bapesi biso ntango tosala mosala sepela kombo na yo ekomama na mokanda ya bomoi. Ale jeteki yo liwa
ya kende Belgique, to France, to États-Unis, to wapi. To wele laka to zwa visa. Ezala awa na Brazzaville. Ezala awa na Angola, to wapi visa. Bona nzela liwa visa ezali nini? Papa mfumandongo, papa dangenda lakisipswete. Visa na yo ezali bolingo mibeko pe misala. Visa na yo ya mwana. Nakati ya makambo wana misato. Lokola ezali visa, ozali na kati te po bayamba yo ezali pasi. Mpona nini? Nzambe basalelaka ye awa na mokili. Kuna tokenda kozwa lifuti yango nzembo elobi kuna na bawei bolenge mobeko misala ezalaka te, misala mpe ezalaka te. Yo liwa zela nano yasalela nzambe na ye. Ozali kobongisa viza na yo po okota na nkembo ya libela oyo kolo Yesu batunaki ye bayekoli. Biso totiki misala, totiki famille, mama bana, tolani yo. Okofuta biso nini? Kolo Yesu akendaki mosika te. Bokozwa bomo ya seko. Latike na ntango wana lisekwa ekozala kati na yo. Soki osalelaka na Nzambe te, sans position. Yango wana biso tozwi chance ya kotonga Yerusalemi, tozwi chance ya kotonga ingomba ya Tata Molimo Santo, me totonga ngo na kimia. Ezala bato mosusu mbuga ekomi mingi bazobanga susu liwa te. Nzambe aregrete. Biloko nyonso asalaki yango na maloba. Kasi yo moto nde basimbaki yo na maboko ya ye moko Tata Nzambe akomisi biso bato. Biloko nyonso za mokili mokonzi na yango ezali yo moto. Me bobangi ya Tata Nzambe ezali susu te. Opuro ekomi mingi, bato baza kotambola kobanga lisusu te. Kasi nyama soki amoni moto akimi eteki ozonga. Nyama soki amoni moto akimi komoni mai maningani amokima. Bongo yo moto mokimela wapi? Totika kosala mobulu, tosala malamu. Na ntango wana Nzambe akoloba papa te yo moto nde apesaki mayele ya koleka. Nyama mayele wana aza nango te, ndeke mayele wana aza nango te, mbisi ya mai mpe mayele wana eza te. Ebiloko wana asali na maboko ezali dirige na yo moto bapesa mayele. Alors c'était qui yema nano nzembo wana.
molaka libondeli avanda panzambe banda mokomba bapesa bino tobongisa fete mobimba sika tozali programe ya nkamba bobosana yango te mpona lelo tosuki wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimosa amen. Ika twakubika moko twatonda lungi lya ntalo ilya ngofo litotambuli kwa se lyeto muzola kwa se mwalikata mwanda velela muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Merci, à bientôt. Qui vous dit Kiki.